Vanda pena modèle yebio. Voir même l'émission pour ba yamba yo bimisa réflexion junior molowa boye bio. Mon président junior molowa c'est la yo ça la succès na yo. On c'est ça la succès na yo. Ça na likambo mo za na actualité. To ba bua ke liyo mbasu. Wana nde alors yo po oza na actualité. J'ai un pardon. Les remplaçants valables ya papa Lisala Ngoma succès. Relation ni vous avez na papa Lisala Ngoma de son vivant. Papa Lisala Ngomba, c'est mon papa biologique. Pardon? Papa Lisala Ngomba, c'est mon papa biologique. Ngambu ya ndeko na biso wana mususu warrior. Manka à faire, il y a des fois ba critique à faire. Il y a des mais ça la de part et d'autre. Ouais, donc ma ndeka olobi wana de part et d'autre koto to ba koto pe balobaka. Nde bato sko ba finga kuna tuna. Mo bato ba finga tuna otso bango pa ya confrère na moko Messi Bokanga que je salue à passer le micro. Na lobaki na ye moni bato ba finga. Bato ba finga Ferregola na. Il y a 2 personnes. O ba finga ka makasi yana ya pa to koma mois décembre te ba olongwa. Avec Lisala Ngomba nga gembelaka na ngomba wana. Ça la rend nzela li. Donc nzela continue quoi. Nzela continue quoi to boité. Papa Lisala Ngomba de son vivant. Azaka na tout théâtral, tout dans nos aka banzombi dans nos monnaie. On a ba production ya théâtre ya mboka na biso. Mutako saote po ba benga yo. Po ba benga yo atoza na savoir faire. Faut vous en relation non ya makasi ya bien. Côté no benga mana bengami. Côté pe ba fina ba bouton de ba finela nga libela bongo etikali pega bongo. C'est un an. Parce que na joue 2 rôles. Na joue à Lisala Ngomba. Donc quand je suis en tonalité na se maquiller, wala so na se maquiller na joue à peine que Lisala Ngomba. OK. So na normal na Ngomba. Vous comprenez? Donc so na normal bendo mo na nga boye. C'est la biso Lisala Ngomba sur scène. Ouais. So na se maquiller na comme Lisala Ngomba. To linga ape musique. OK. Ata arbitre za ape équipe a kumisaka. Pardon? Ata arbitre a rappel équipe a kumisaka. Na yo ka beto lobi? Ata arbitre a rappel équipe a kumisaka. C'est-à-dire arbitre match à vite là il mana main. Ah na ta vite ça me fait avec bien. OK. Na lobby ça fait au moins 3 fois on a le makambo isala mabongo. Combien fois le même fois na lobaki na ba non pressenti que on va même faire annoncer concert na stade de Marseille. On pressenti que faire robeta concert moko na mboko déranger bat. Et ça que ba stade monsieur betami. L'air faire ayo beta stade de Marseille ba goloba oh Koloba et loko yo mais ni bande ya caméra parce que ba comédien ba osilike langa ba collègue papa musu ba lobelanga il fallait être focalisé quand na théâtre pourquoi tu voulais aller pour mélanger la vie non en dehors d'être comédien je suis aussi mélomane na postara ba vidéo ya banzembo na ye nde ya des fois na loba makambo oyo pour na faire et puis ekokisama ba fanatique ya faire ba yo ba te yo za prophète gaulois. Banangola, Gemidol TV, Kenya Bosso, avancez, Gemidol TV, et yena kama kitok, et yena makambo yemalonga, ba comédien nyoso bino bulukaka, ba oyi babunga kal, bazali awone kat, ba musicien nyoso bulukaka, oyi babunga kal, bazali awone kat, nyoso tutu sara awa, is a super canon, is a super barbara, is a pusara makit. Toko makasi bande kunangai. Papa de yonjinga. Udo sere musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe de musala. Tout kende liboso. Allez go. Ben monsieur kitoko. Ben musique yo kitoko. Ben théâtre kitoko. Nyoso tu yo kitoko. Izane Gemidol TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Touzawan. Let's go. L'initiateur c'était Yonjinga. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne. On dirait que Gemidol TV, abonnez-vous massivement, likez, partagez. Quand vous et ça vraiment la vôtre qui toque au Makassi. Bonjour, bonsoir. Et que dépendant de la opportunité, toute occasion, vous continuez à connaître la vie sur toujours notre chaîne en direct Gemidol TV. Aujourd'hui, notre émission Baïba Kenda Sao. Là, je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Baïba Kenda Sao. Baïba Kenda Sao, bien les gens voisins, bien les gens voisins. Baïba Kenda Sao, une émission présentée toujours par la vôtre. Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit, la mbingazon de la poste congolaise. Et moi, je suis à 1m75, du corps dans 102 kg au matin.
okita olinga te yango leta ya Aurélie Vangu. En tout cas aujourd'hui na émission sur Aurélie Vangu na koyambela pour la bino ngomba na si bon retour nga Aurélie Ngomba sunani aza artiste et comédien mais à l'obéra même ma musique vous allez vraiment awa pour me qu'un peu pour sur vraiment à longue et à large concernant l'actualité concernant makambo azana avant la paix ça y est malobala parce que mote mingi na bino ba abonné fidèle na biso na kata Gemidor TV mingi ba like na bio ba partager na ça Aurélie Vangu qui to comme makasi et pourquoi pas à mon boss Deyondinga les grands archivistes monsieur Google balobi le boss le plus charismatique et balobi bazala la bango ba boss mais Deyondinga zalaka wana ba Aurélie Vangu ba sepelaka bosso afutaka bato avant les 30 azaka moko l'internet Deyondinga les grands archivistes monsieur Google zalaka wana Héritier Matengo les grands caméramans zalaka wana mon ami de tous les temps de tous les jours c'est la vraiment bien makasi Héritier Matengo feront déjà plateau compte déjà mon invité qui est déjà à ma droite qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Aurélie Vangu l'ambingazor de la presse. Bonjour Nabatutu Bolanda Jean Singomba le paracétamol le prophète gaulois l'artiste. Donc bonjour Nabatutu. C'est non Jean Singomba le paracétamol. Jean Singomba le paracétamol, Jean Singomba le prophète gaulois l'artiste. Donc, bon, on a mis sur la casquette, quand je dis Jean Singomba, Moninga déjà en tant qu'artiste et comédien, le remplaçant valable de Papa Lisala Ngomba Kotobilik. Quand je dis Jean Singomba le paracétamol, déjà comment est-ce que baby basolola nanga makamwana ya mo. Quand je dis ouais, le paracétamol, Jean Singomba le paracétamol. Paracétamol. Jean Singomba le prophète gaulois. Baby comment est-ce qu'on a défendra Jésus des nuances. On les a combo bagoulois balati sangai Jean Singomba le prophète gaulois. Mettons que Ngomba et Sikona le remplaçant valable de Papa Lisala Ngomba succès. Jamais pardon. Le remplaçant valable de Papa Lisala Ngomba succès. Relation ni vous avez dans Papa Lisala Ngomba de son vivant. Papa Lisala Ngomba c'est mon papa biologique. Pardon. Papa Lisala Ngomba c'est mon papa biologique. Donc il n'y a pas botayo. Papa botanga eza Lisala Ngomba. Tu matengo. Oh mon appelle la morphologie moko hein. Ouais, wana mokile yebi puis déjà succès ne koka déjà Ngomba ils déjà kozongi sara lisusu kombo wana ya Papa Lisala Ngomba nde bato bayebaki donc c'est mon papa biologique. Donc moni na kokende na kombo musute azaki Lisala Ngomba nga dembelaka na Ngomba wana. Et ça la nzela lisusu donc nzela continuer quoi. Nzela continuer quoi to boité. Papa Lisala Ngomba de son vivant. Azaka na tout théâtral, tout dans nos aka bandomé dans nos monaï. Papa Lisala Ngomba de son vivant azaki na groupe nae. Groupe nae ezalaki Malongi show de Lisala Ngomba, il y avait un moment à chanter kango combo et comme qui vend nouveau de Lisala Ngomba. Et puis tango akufi yobika mukolo masolo so azatene maramango ekendaka. Kuma mwambilinga mbinga donc le quoi azala lisuite ne masolo pe ilala. Bon, soka zalaki soki groupe continue qui j'allais continuer na groupe wana. Vu que groupe ezala lisuite ango moni Jean Singomba naza toujours en mouvement de part et d'autre nde baloba quoi. Donc naza na okota koto na bouger côté na benga mana bengami côté pe ba fina ba bouton de ba finela nga libela bongo etikali pe ka bongo. Zianan Jean Singomba oza mwana ya comédienne na biso o ya tika biso fa Lisala Ngomba pe ya sona. Alors pourquoi pour se focaliser quand le théâtre on met sa image ya papa na yo parce que on a morphologie on a papa na yo pourquoi continuer la musique continuer c'est comme si on a posé déjà. Non, ce n'est pas question d'être posé ou pas. Moninga na monde de théâtre. Le monde de théâtre nazali déjà au batu ba yebi ngai na Lisala Ngomba. Moni toko sa batute tozala pe ba fanatique ya ba musicien. Tolinga pe musique. Ata arbitre za pe l'équipe a kumisaka. Pardon? Ata arbitre a rappelé l'équipe a kumisaka. Na yo ka beto lobi? Ata arbitre a rappelé l'équipe a kumisaka. C'est-à-dire arbitre match vite là imana mais na imta vite ça me soit avec bien. Ça me soit pas imanier. Donc dans ce sens naza comédien na défendre Papa Lisala Ngomba succès.
bato bazwa chance ya otala ngai na bagaga na bahistoire na oyo napesaka bato na oyo ngambo nasalaka bayebi comment est-ce que na défendra lisala ngomba succès. Maintenant autant que congolais naza pe lisusu na oreille musicale naza pe mélomane naza pe na musicien pe na sepela na ye yango moni ba fanatique ya musicien wana nde babamanga kombo sikoyo Jonsi ngomba mais prophète gaulois wana pona Jésus de Nias. Donc nde na défendaka na bémission nde ya deux fois na postaka ba vidéo ya banzembo na ye nde ya deux fois na loba makambo oyo pona faire et puis epokisama ba fanatique ya faire ba yoba te yo za prophète gaulois. Cela ne dérange pas Moussala na nga théâtre et déranger théâtre te. Na continuer toujours cause à la comédien mais na za pe mélomane. On continue toujours cause à la comédien mais na za pe mélomane. Ouais. Pour niquer après ça que prophète gaulois tout le monde pas toucher les gaulois azali j'ai sali à passant qui ont des gaulois fait sioter pour niquer prophète le bali kamo boye et ça n'a pas faire égola ou comment na lobby ça fait au moins 3 fois on a makambo isala mabongo. Première fois na lobaki na ba non pressenti que on va même faire annoncer concert na stade de Mazi na pressenti que faire un beta concert moko na mboko déranger bat et ça que ba stade monsieur betami l'air faire un beta stade de Marti bagula ba oh le bas est loco yo mais li banda ya caméra parce qu'il y a des goulots tous autant on vend na bango le bas li kambo li banda caméra mais talent de salami na yo ba ke faire rigola ana concert moko en beta li banda ezala concert historique et salami bongo faire abeti double adidas aujourd'hui ça concert moko historique très bien kanga Jean Singomba vana la ta kombo ya prophète gaulois na yo le bagay omoni bon ba excusez là ba ngambu ya ba ndeko na biso wana mususu ba warrior ba manka faire il y a des fois ba critique à faire bon moi ba finir la de part et d'autre ouais donc ma ndeka olobi wana de part et d'autre koto to ba koto pe ba lobaka nde bato sko ba finga kuna tuna mo bato ba finga tuna otolo bango pa ya confrère na moko Messi Bokanga que j'ai salué à passer comme micro na lobaki na ye moni bato ba finga faire gola na a 2 personnes o ba finga kama kasi yana ya pa to koma mois décembre te ba olongwa na yebe no ba kombo na bango te subitement montoki yampaka longwe que Jael Show longwe occupé Alexis Wetch double discours double discours ba moi sali ke ba gaulois ba bin non yo za prophète gaulois ba bisinga banda lelo ko ba lisusu professimo libanda caméra te solo bango na caméra pour battu bandi ma cause prophète gaulois. OK, et à mon côté là attendre combo ya prophète gaulois mais selon le durée il faut j'insiste parce que ba comédien ba osiliquer langa ba collègue papa musu ba lobelanga il fallait être focalisé quand na théâtre pourquoi tu voulais aller pour mélanger la vie non en dehors d'être comédien je suis aussi mélomane na linga pe musique et puis na kokola nga ba beke nos musiciens OK makila théâtre ezali ongunzama tango telemi et réclamer nga tango telemi ils ont singa na nzela na ngai tango telemi ils ont singa na nzela na ondenge est-ce que dans la production ya théâtre ils ont pas chance ya retourner pena ba bengi pena ba njonzi ba production ya théâtre minene auto mona ya mboka na biso on a ba production ya théâtre ya mboka na biso mutako saote po ba benga yo atoza na savoir faire faut vous en relation non ya makasi ya bien savoir faire na yo ils ont poussé te ba benga yo savoir faire et empêcher pardon j'allais dire que savoir faire na yo et sungi te ba benga yo mais relation nem te sala ke ba benda yo OK le savoir faire et sungi mais relation parce que boulot zali musale zali quand je suis sur scène au monde que les salangos bazongi envie très bien le monde que bongo pona ngote les salangos bazaki acteur mukete s'il faut dire acteur munene na ba milliers na bango tout ba yebi niveau zele na una boulot moment na par rapport na yango ba bengote mais ce qui nde bozala ka relation faut que na koluka faut que na kotala faut que na ozala na ba ba fanda na ba likita pour ba benga yo mais sans cela ba benga ote mais étant que mobile étant que artiste étant que courageux aussi que je suis na sala effort nazalra
l'internet nazalaka na ba télévision même si c'est oki bango ba bengi ngati preuve ane na ba film mususu nazalaka ngai moko na komi film na lukipe mutu mais pour ngata msu na chance de producteur ayeba niveau na ko koma film et pour a benganga mais ngana koma ngamonde na luki mutu azala producteur ne na PC film komi film na yo mo PC mutu na PC mutu mais quand même on a droit d'auteur. C'est faut dire qu'on a droit d'auteur. Pas tellement droit d'auteur, mais on a des moyens en Sombalipa. Moyens en Sombalipa, Jansi Ngomba, Bando Bandi carrière dans la théâtre. Oui. Film ni so joie au P Cartona. On a joué parce qu'on a joué à deux rôles. On joue à Lissalangomba, donc quand je suis en tonalité, on s'est maquillé. Voilà, si on s'est maquillé, on joue à peine à Lissalangomba. Ok. Si on a un normal dans Ngomba. Vous comprenez? Donc si on a un normal de Nomo, Langa Boué, ouais. Si on s'est maquillé, on a comme Lissalangomba. Alors déjà, on a filmé au DG Cartona, on a joué à Lissalangomba. On a joué à Yayana Leti, pas président Fioti Ngoma. Abenganga lisalango me benda ngapi benda nga sala pe ke mokili découvrir nga na ba gag na nga moko pe na joie oui na sala marama boso ba benge kono sela ba benga yo million po ba benga yo ozanga batusu ba yebi yo ovanda pena modero yebi yo voir même l'émission pour ba yamba yo bimisa réflexion junior molowa boye bio mon président junior molowa c'est la yo ça la succès na yo on c'est ça la succès na yo ça na likambo moza na actualité to ba bwa ke liyo mbasu wana nde alors yo po oza na actualité wana junior molowa ba ya po ebi ke on le yemo ka te bazala mo belé yemo te bazala mo belé c'est-à-dire il faut que cause en a problème, il faut en aller comme pour baya vers yo. Très bien. Car vous ba benda yo par rapport à savoir faire na yo, ba propulser yo et ça la mati. Très bien. Ben wana ozwangote. Donc na ko bunda na nga na sala mo ba gag na ngai, ba gag na mpuku mutu benda nga makasi. Ba tso ba beti na internet mpuku mutu, ba comprendre que benda nga makasi. Na créer ba gag na nga mususu lokola mwana mai. Benda nga lisusu makasi sala ke mwa kombo lisalangomba libanda et mata lisusu donc mwana mwa ba biloko benda bina mais na koma pe ba film pe na PCP ba tu pe ba tourner et sala pe mwa makambo bien et ça makambo bien ngo lobi Aurélie Vanga yo ki surtout que dans le domaine na yo oyo ampasa de ça que mélomane ngo lobi que oza mélomane au défendre oza prophète gaulois mais na yo ki to oza wana te pour pandi pe konto la moni na ba villageois qui je salue tous les villageois du monde Aurélie Vanga je vous salue so était que faire ego tout le monde qui fait ego là acheter date sur beta na You Arena où il y a 40 000 places ouais tu as bien 40 000 places est-ce que you peut être que prophète gaulois pourquoi faire ego la salle à comment fallait ça qui lobby faut ça la ngone moi je pense que quand le ba faire ego la salle à makambo ici fallait ça là qui Hollande fallait c'est faux. Comment expliquer? Mais j'allais dire quoi? Au professeur. Professeur Ayaka, Asali là-bas l'exercice, tu la bango déjà ma réponse. Non. Professeur Atika Bossa l'exercice. Il y a Ayaka pour corriger. Et tout ça, tu vas comprendre la place. Très bien. Professeur a corrigé l'exercice au Banabasali. Ce qui veut dire que ce qui bango baké babeti. C'est la monique basali bien té. Comment tu as fait le la kisake? Il fallait bosser la boy. Moni awa, il fallait bosser la boy. Moni côté rumba, il fallait banda boy. Moni côté sorti, il fallait zala boy. Le faire ego la aka ko corriger. Côté bosali mabe, côté de défendre rumba ya Congo mabe. Côté non, aka na correction quoi. Aka na correction to boy té. Fallait pour pas bêter 3 arènes à miner nécessaire de boyité. Parce que correction à faire ego là est à niveau ni. Parce que pardon s'il te plaît. C'est question de tout le monde a bêté You Arena plein à craquer musique puis ça qui bien en bois à isalité. A bêté la défense arena mais a bêté arena même tout le monde des fautes. So correction à faire ego là par rapport à concert à Fali à You Arena est à niveau ni. Faire là a bêté double Adidas Arena. Est-ce que vous dites baba musicien bango tu baba musicien le quête nous est pas m'appelle qu'on ninga na ça chaboudé oui bango
Très bien. Loquette no ya pamba et ko ninga na sanke o cha boudin. Papa va privé approuver tiango. N'habite différence ya ba rumba, différence ya ko défendre rumba. Rumba sans machine. Banangola, Gemidol TV, Kenya Liboso, avancez. Gemidol TV, et yena kama kitoko. Yena makambo ya malonga. Ba comédie nyoso bino bulukaka. Ba oyi babunga kali. Bazali awone kali. Ba musique nyoso bulukaka. Oyi babunga kali. Bazali awone kali. Nyoso tuto dusara awa. Is a super canon. Is a super barbara. Is a kusara makitoko makasi bande kunangai. Baba de yonjinga. Udusara musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout quand de liboso. Allez go. Ben monsieur kitoko. Ben musique kitoko. Ben théâtre kitoko. Nyoso tu kitoko. Ils ont Gemidol TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Donc ezaki correction. Oyo faire ça là on les arabons ba beti. Batiki désordre, to batiki salité, to ba défendre rumba congolaise bien te. Lui on son tour on y a qu'à ça la correction. Donc bon on double Adidas ça rien à dire. Correction. Nani. Bon la correction, bon que rumba ça qui est au kokanate. Bon ce qu'on a dit que voix ça qui est au kokanate. Si il n'était pas accompagné dans la machine. Machine à la signe. C'est qu'on appelle autotune. Ah, mais tu peux la mabéti hein. Et souvent un peu artiste et pour na économiser voix ça la ba sûreté. Ouais, bah faire déjà c'est que bah faire déjà de nature, vous faut qu'on ça cassure de nature de faire quoi banda 6 heures à lobby sans cassure. Tout quand on parenthèse, bon tout non tout faut peut-être faut en parenthèse moro côté à ba villageois. Et là on n'est même pas ba villageois. Non. Là soit là tu vas comprendre ngate. Non vraiment batake belé tu vas comprendre ngate. J'avais bien dit que naza mélomane ya bonne ici. Très bien. Ce qui na moni likambo eza vérité ba masquer yango. Ngana na otanga singa na munoko pona loba. Nana okanga munoko. Très bien. Na yoki Fabregas alobi aza guide suprême ya génération na yi. Est-ce que les appels ya solo? Mais ma preuve est belé. Comme Nini preuve. Est-ce que qu'on a qu'un guide suprême la c'est ngana l'équipe bino na musique ngana l'équipe bino na mbon. Il n'a pas dit ça. Guide suprême abanda liboso. O batu bosa la sikoyo asala ki yango avant. Et là on est à ça avant dans ça sikoyo. Il y a les bosso carrière solo. Il y a génération alors lui a précisé qu'il y a dit la génération na yi a touché grand frère et frère était a touché ba falité. Abi la génération na yi aza guide suprême. Nani somoni lelo bango tout bango na posa ba beta ba salle mythique. Pour déjà Fabregas a bêta qui salle mythique. Casino de Paris. Papa maman comment tu as Pierre à pour Fabregas a salle qui sold out. Fabregas a bêti na combat ya. Pardon? Tu fais des noms sur la sold out. Comment expliquer Héritier Matengo? Nous faisons sold out na ba billet mais na concert a salle Mpiaka. Tant bon Mpiaka bon ke batu bazalaki to batu bazalaki mais na nombre exact ya nini ya par rapport à Soldaf. Est-ce que que Fabregas a les kaki 70%? Oh ben Soldaf faisait autant qui va billet annexé. Oui. Même si on a été connecté à 70 contre 9%. Est-ce que Fabregas il fallait déborder connecté à 100%. Il y a des arrasons d'Afrique. Na concert à Fabregas, il y a quartier de Paris, Batozaki, 70%. Vous ne voyez pas que le Mamoussou, le Malabapage, chance Fabregas, Bataza Maïla, Basso, Tembe, c'est rien le lobby, les cambo contredire, Atina Batou l'Internet. L'Internet est ouvert pour la Moututu, aux ans, Tembe, la Likambo, beaucoup fongoli, autour des questions. À Salaki, ceux qui déjà le qui 70 pour Bassal Wana, Bassal mythique, pour passer accès à Obeta. C'est qu'il faut les cas. Déjà 60 ou 70% il y a vente Sinayo. Il avait fait son sold out. Excusez, là à Saliango, déjà ça le permet de ce que ça Saliango
salle mythique va permettre ete kabeta so tali na concert Fabregas na kobima na bango batunsu ba ndeko ya parce qu'il y avait d'autres personnes qui n'ont pas se présenter na matanga ya Mimi Chikeva. OK, ouais, quand il y a actualité et quand il y a peu moins actualité Mimi Chikeva pas un mukete et puis même Fabregas ceux qui Mimi Chikeva kufa qui avant même il y a annoncé date alinga kabeta te parce que alinga pe Mimi Chikeva parce que pe ba relation est bien. OK ango moni et déranger qui peut moi muke batu muso se ba oya au moment où concert ici na ba salle mythique wana lo ba stade Martyr te bandila muke mano lingo ici je suis non yango za na ba oza na concert comme tu biso 2 heures du temps to 2h30 morobo yango moni biloko na mfila batu muso ba oluka ba ya rapide déjà minute temps oyo salle pesaka ekokaki c'est il faut féliciter Héritier Watanabe na scène musicale parce que ça salle non et bête musique mais Héritier Watanabe plutôt Héritier Watanabe tout réunion ya Temeboga aye asali espoir la scène musicale non linga bon comprendre le mot que non critiquer yete non boya yepeki sauf que non linga Héritier lokola azalaka alingaka kobeta oyo azalaki na wenge abetaka masolo ya kala non linga pe Héritier comprendre pe que masolo ya beta lokola eza histoire esalamaka bongo ke ya yambaki baninga musu na wenge Héritier pe na tour na ye andima pe que baninga musu baza ba guide babandaki avant ye babeta balbum avant ye babeti basal mythique avant ye bazana ba tube oyo azana ngote c'est simple parce que bango bazana makambu te o Héritier azana makambu lokola nini autour de sa scène musicale wana nde bobera ka jeune talent ce n'est pas quelque chose facile hein ce n'est pas une mince affaire maman non lingana kota kuna mingi te parce que bike weka zaki na salle wana voilà rappelez-moi sous présence ya wera salle wera zalaki est-ce que bike la moitié ya salle ba posa na posa ba mona wera po ba na nzala ya wera na salle c'est pardon place wapi wera memelaki Héritier Watanabe lumière pour la sakena bana wenge mtana lumière eza Héritier Watanabe obiso na kena on a théorie ya lumière wana ce n'est pas la première fois wera azala na pesa Héritier lo mobe Héritier ba pesa na tabati pardon ba pesa Héritier voit même taba biso ne soto mona yango o ba benga ngo kodia très bien ba pesa ngo Héritier et ça bon là je vois qu'il kodia mi ange mi ange mi démon salani et ça la succès ngobo ya mi ange mi démon ozala ba kinto ya kifika obite ngolo ba makamba bo sala cartona bo lingeri tona bo limasolo nga na fanatique ya mutute na ndeka mélomane photo beta masolo oyo batu nyonso ba omona so c'est un pardon ça va réaliste s'il vous plaît ngana si c'est loko pardon Héritier Wata nazo manquer respecter non boya savoir faire na été sauf que na linga Héritier lokola comme je connais les wenge abeta masolo maluwa ya wenge to maluwaka ya wenge abeta kengana yamba batu bengana singisa batu micro lokola eza histoire to boya kango te mais lui aussi de son tour andi marape ke ezana batu moko ba ozaki avanga na oser mais na ki na leadership te leadership te nani Héritier oui non Héritier courage ya kosala orchestre après Fabregas là amoni que Fabregas a eu courage wana a oser et puis epesi pe courage on est éprouvé Héritier ça na posa ya kolonga wenge avant même ba Fabregas azana posa toka ba soutien to ba terrain te mi masolo mais ana ko oser te poani il avait peur peut-être que ko simba te Fabregas aye a osé premier album est Simbi deuxième album il a musi Héritier moi na maya ki kuna simana biso meki c'est que ko pesa na ngope vous voyez donc ngai no manquer respecter na olinga kaka ndimaka pe o baninga bazali et Fabregas aza guide suprême na bango. Merci beaucoup Fabregas aza guide suprême na bango ndenge lobby. Voilà le pour tenir ça langage que Jansingo manenga lobby mais to comme na suka émission na biso. Nzamba biso on dit on a yambi mais nzamba la suka parce que là ne bela ko lobana yo. La santé peut que les abonnés fidèles de Gemidor TV ya loba pena ebele et ça na mode de séparation na biso mbaina ba dédicace na mbala parce que RDG pour ça il faut donc avoir. Ouais Jansingo mba l'artiste comédien Jean Singomba, on a casquette nanga batbelinga beaucoup plus Jean Singomba tant que défenseur il y a ba valeur Jean Singomba défenseur il y a bonne musique pe lisusu donc Jean Singomba na casquette ko ya comédien na ozala na matadi pour la court métrage moko je pense
si Dieu le veut, le 20 novembre, nous sommes à Congo central pour un tournage de court métrage. Où on a vraiment que Maïe vraiment zali awa parce que c'est écriture nanga moko. On a un programme nanga mais pour le moment naza awa na kin. On tout a posé Jean Singomba pour la soutenir Jean Singomba c'est facile. On rejoindra le numéro nanga plus 243 89 41 40 832. 89 40 plus 243 89 41 40 832. Ok, bah dédicace. Donc on a fait simbote nanga na batutu balinga ngai batutu ba soutenir ngai. Pourquoi pas na celui qu'on appelle Jotumba. Jotumba Mapeka Solambongo mutazanga 500 fois par son stade de martyr. Mon vieux le pasteur Jotumba vient dans la Kati, pasteur une église Melibanda vient dans la Kati. Na PC Bambo Tebele na Racine Carré de B prime Ritz kita moi soit denda 3 fois mon pandi moko tindindindindi dende. Donc Bambo Tebele pourquoi pas mon papa Fiotingoma Douglas Tunga Richard Mozino donc ça dit Richard Mozino namona vient na ngai mu ya muzinga donc Bambo Tebele Gemidor TV, là vous comprenez déjà que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. Baïbakenda, ça vous présenté toujours par la vôtre Aurélie Vangou, la maman des garçons, autrement dit la garçon de la force congolaise. Moi, je suis à Mesraga. Anna Veta Air France, c'est Alissoum, Anna Veta Air France. C'est les Babisinga, c'est la famille, Batubiso to Boakaka. Anna Veta Air France, c'est Moutifos à la Batunayo. Donc, Anna Veta Air France. Bambo Tebele mère nanga. Si. Na silisi na tikelo plateau na. Moi je suis à Mesraga 1m75 keliko nango. Ça aide kilo Aurélie Vangou na rapena mbinga soki tembe. Tuna héritier matengo yatala nga vraiment en live à Paul Sabino ndenge Aurélie Vangou. Na salaka Aurélie Vangou je dirais toujours abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça me fera énormément plaisir et un grand merci à celui qu'on appelle le Golden Toy Dilemma. Mobile mandefa pembe original na kata belchi azalaka moko Golden Toy Dilemma mwana mutanu munde pourquoi pas toi ya Freddy Ngoma le coutumier lobi mutasini masola kati kata ba RDC déjà ya Freddy Ngoma le coutumier les grands merci de kata ba kati Aurélie Vangou sera en mode belé pourquoi pas toi maître Hervé Kadiebwe esprit libre autotomé l'avocat de Barabas et le Barabas lequel Aurélie Vangou makambu maître Hervé Kadiebwe akolata toje maître Hervé Kadiebwe pour la qui m'a 4-0 mais il y avait kaboli qui famille tout ça voilà et c'est vraiment bien pourquoi pas héritier Matengo Aurélie Vangou je te salue plutôt journée c'est surtout à Luanda j'ai mis dans Luanda Aurélie Vangou c'est des mots de mingi musala c'est vraiment bien pourquoi pas président je t'aime Kaninda Aurélie Vangou je te salue Arthur Play le président je t'aime donc avant Arthur Play le peuple de la presse Aurélie Vangou je te salue sans oublier le président Junior Mowabo l'homme à la technique de plusieurs couleurs et le moindre de tout cela c'est mon président je te salue pourquoi pas toi merci beaucoup les grands microscopes les défenseurs de Wéné pour comprendre que ça pour soi bien et ça là vraiment bien makasi kabe kabenge les réalisateurs intelligents balobi muluba ya mwindu zalaka wana et ça là vraiment bien makasi d'ici là portez-vous très bien et bye bye à la prochaine. L'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo Chérie de la chaîne par excellence.